Bonjour, bonjour Salim Bote na bandeko nyonso ba fanatique tout ya Eco RDC ba abonné na biso nyonso. Merci beaucoup. Mbote na bino nyonso partout dans le monde. C'est toujours l'Eco RDC de Jean Tubo Tuboba mon boss, Jean Tubo Tuboba, Lorette Tuboba mon boss à boss. Toujours avec votre mission hein et Lubu Yabastar. Et Lubu Yabastar ya lelo to zongi lisusu kaka na kata place ngo et pas ya nani bino mo découvrir ton nom tanga kombo na ye. Donc ba maman o ba osala keno na ba maman na ba papa bango nyonso to bimela ba on a kati toujours ya émission ya Elubu Yabastar. Mukona lelo to zongi bongo et pas ya natanga kaka kombo et pas ya Ebakata. Ebakata ba couleur Ebakata a olambela biso donc Elubu ya lelo eza ya et pas ya Ebakata. Merci na équipe technique mobimba, merci na Merlin Niwa aza bongo derrière la caméra, Merlin Niwa mobala mwindo hein. Donc pourquoi pas na verdict yoka ba verdict 24 hein. Merci beaucoup na sengi na Merlin Niwa fongolela vraiment biso tout mon na Ebakata yemongo yeyo lele lubu ya lelo ya ye. Bonjour mama Ebakata. Bonjour Fanny. Yango bino mozabo indeni. Tout ça est souni. Libosse zaki télé réalité boyo zonga brisque. Bon le mangate lelo suna moni boye lisusu na micro na bino. Na caméra ce que ça souni donc tokoki jamais kolemba ko na kata Eco RDC tokoki jamais Eco RDC nde makambo Fanny Katale ya fille ya chochocho mboka na ngai vraiment makasi mama Ebakata toujours na système na ngai ya chochocho mboka na ngai on est ko chocho la lisusu pas na bonne santé par la grâce de Dieu en tout cas naza bien nzamba zo batela nzelele kimala eleki kitoko nzamba komisi. Parce que soto tangi na Bible na Psaume 121 verset 8 nzamba zo lobake na batela ko kende kozonga et à jamais. Donc tant na sambela kana chaka voyage nanga bongo pe na loba na makomi ya nzambe. Ebakata donc moi bina maman tango zo loba lelo bino bimi roi maman pasteur ya solo kasi boyo kokutanga na za ko tourner na za ko tourner bon tant peut boyer na ko boya te chaque fois bino boya kana boya raté parce que eza musala oyanga esenga ka caméra eza liboso na tout moment bon eza pe na tango pe na boya mukomso yepe bona boyi nanga mais ma Ebakata est-ce que vraiment Eco nde makambo boya boso ba fabiso to yaka papa ce to zozonga lelo to zongi lobi na pe to kokozonga lisusu eza par rapport ya ba fan na yo ba fanatique nonde ba osengo grave. Ah bon, pour na ba fanatique na nga décevoir bangote, lokwa bazo senga nga merci, na décevoir vraiment bangote. So na bonne santé, to na za wapi, ce qui micro pe caméra ya Eco RDC et liboso na nga po poser nga ba question na ko répondre. D'accord, merci. Tout mes camarades qui kotuna mama Ebakata, tout qui kosa na yo télé-réalité ou eza lelo et kangi et sali ke ba fani no ba mona lisusu Ebakata ndenge nini Ebakata na tonga la taka kilote makolo na kata kilote en tout cas olobi nini na seki kutu ndenge ni télé-réalité les cas qui par rapport à Nengo Sala qui télé-réalité na yo to loba moi mke résumé par rapport à télé-réalité no tonyo so et les ezana kata internet. En tout cas télé-réalité nanga et les cas qui vraiment bien. Bon tant que to sala qui ango na sala qui 2 ou 3 jours donc tant on a voyagé. Donc dimanche on a voyagé dimanche on est na ki balance qui ango. Donc na zo ki ba appel bon place na zala ki moi ba benga na ba numéro on a payé ça qui zala quitté mais tellement ma enregistré qui ba moninga na WhatsApp na zo ki ba appel msu na WhatsApp na imo na Messenger ba benga ki na ba fanatique ya basi mibali tout le monde en tout cas na benga maki misusu pe ba loba ki en tout cas maman au pesa so conseil moko malamu nga na zaina difficulté ya ko procès mais ningo la kisa ki ke ba brosaka boye ba brosaka na kati ba sala boye en tout cas ba kisa ki un plus 4 danga nga bi merci misusu pe ba sengi ningo lamba ki biloko ane pesa ebiso elengi misusu pa bingai na ningaka kolamba eloko boye mais na koka kolamba te bon nga biso nzamba permettre to sali so émission ya bongo to kolamba kaka. Merci beaucoup lambara kaka. Bon maman Ebakata to
tokozwa penza penza tant mingi te parce que mokona lelo donc na mekano mo mke kotuna na mibali balobi ibakata lobi wana eza ba appel onga na zwaki balobi ibakata abalate mais azana ndako soki lelo mutu abongami na ye aya kobala ibakata akozwa problème te nazo problème comment omoni na chaque fois pour biso to aba bantu en réalité c'est au moins comme na 18 ans ako qui ne peut vendre pas naï mais tellement to aba bantu le msuti moi comme na ba 20 ans 25 ans au monotike ka qui ne ko foot la peut-être so ka comme asalaka ndetinga naza mama naza na bana naza na baleki donc naza yaya sikoyo naza ndako nanga bezaka teke na ko vendre chez ba parents non bon so siko naza pa nanga na balite so mutu amonani abalanga na boya te soki to solo linga na ye soki pe ngana sepel na ye soki pe ye pa sepel nanga to solo li to balaniti pour mes amis oza déjà sérieuse na muto peut-être muto a solo la kinanga déjà donc na biseka papa le quoi yo mo déjà solo la ne pas na privé pe bo solo la ka mais oyebi ndete nga solo la ka na batu nyonso ngam tu so asinga nga so mon boss Jean tu bo sengi muta sengi numéro oh pesa ah kangane numéro noté am supo solo la ne déjà mais non tanga kombote mais moko déjà au pesi accord na yo par rapport ya donc ceux qui mutalingi ndeti abala atuni question ye bat question yo Césarana moi ni nango tina nango ka César bongo ka moi sinyo soto za na posa bala yo za na posa bala te akasi donc ndenge nzamba sala mokilango soki mwasi aboyi makamba libala c'est kaza nani to benge nani point d'interrogation siko so ndeti mutolinga ya na minute pa eza lokwa course bazo sala dans course bamoni ibakata nda kuposer beauté pe do batu su ba mona kona musika babula lokoza kakanda mais OK et sengwetondo na donc na matama lokwa likamususu siko batu mutunya so ko mo luka forcer siko soki mutalinga ya okopese combien de temps pona ke no aya balamba mo ibakata koma en tout cas soki mutalinga ye pa nga fa se préparer à se préparer à conséquence il y a Jonel Baka na se préparer à conséquence donc à se préparer ndenge zana abenga ngape na numéro na ngai te onazo pesa aluka numéro na ngai o ezaka privé na ndenge na ye soki mutana posa bala moto abenga ngate na pesa ka un mois soka na posa nga a un mois mobala solo ba ye bakati un mois kaka sel makamunyo surtout ah oui oza déterminé sel makamunyo surtout ayebinga ngape na yebi famille na sel bakent na famille na sel pe banquete sika za kaza nani aza nani ah oui mais ça va le ngala ko sepea ne gunanga wala eza suso bomi bango te bosi ko soki mutu ke am suso moni e boaza ne guna ote donc boyi mbama so za gunanga te na boyiti so za gunanga te na boye za normal ndete za mutu mususu aliaka pondu malinga madesu te so batele madeso so meka kaka mengas ko na bona nga ko meka na nina li eloko nga na lingaka me koma ibakata ba malobande mais mingi ya motuya ya lelo ezato meka mo mke ko tuna ibakata osepela mi ko liani parce que catégorie biloko nyoso olambaka bien oliesa kabatu bien mais yo moko penza personnellement eloko pendo zaka même chose ina kanda so oliango kande kiti nalinga mingi vraiment nalinga mingi ma deblo nga mona benga ma deblo nalinga ma deblo mingi naliaka mingi ngo na loso nakoka linga poisson pembeni nakoka nakolamba nachaka madesu na ngelo kote na kati nalamba ngo ka bongo ya kokalinga ya supu do nalamba ngo na ba façon nyonso to na loso to na mapa to kwanga mais mingi nalinga olia ne loso ba madesu okalinga pesa oui bakalinga madesu so olami madesu etoki elemba penzate elemba lokola nguba ozwi huile otie ebeli huile ebeli ozwi matungulu otie ozwi madesu obwaki obandi okalinga ngo ozwi pilipili bapilipili wana ba rose wana ya minene otiango bandi okalinga ekalinga mabie epanza na pete okolia ngo na makemba ba makemba wa mikuse wana okolia ngo na makemba kwanga loso mapa. Ah,
Ok. Ebakata mkwalelo seto ye mingi elubu ya bastar. Elubu ya bastar tozo wakande wa bateriza antika Ebakata Nicole, tozo ba Samantha, tozo ba tellement ebele mkwalelo to sengi bongo olambela biso na elubu ya bastar. To ebite soko ko lamba nini eloko yo lamba biso nde to yebi. Na lambela bino hata yo moko foma fani. Bo bimeni nga na briske. Ce qu'on a bimisika mbongo na nga bongo na bandi ko ilamba ata yo moko. So lambika pona bafani. Bafani no lamba pona bafani na nga mena ko lamba briske te mama. Télé réalité boya ki briske. Siko pe lelo pe boye briske pe oyo kutuko boye. Oui bo benga nga boya to solo la. Mais ko solo la ngo na eba ka juste émission na eba makamba olamba te pe boye en après-midi ta moyo nga na ke na sali bino nini ko bolingo te bolingo te na batela pe tensi ba tournage pai na ta mosu na sa moyi makasi boye. D'accord. Soko olamba promesse ate bo pia mbongo kasi biso za mbongo te bongo ni to peso nga pe na mbongo te. Bongo star na lokotar to vivre na programme te fani so lobi ke oza star oza artiste to boyite faut vivre na programme yo vivre non na programme te oyeka bo pufo bimisi ata kutu ba oba lekinga na mbongo na nzimite basala yango. D'accord. Moi Bakata c'était juste pour na ko sekaka moi mkema na kati ya Eco RDC émission na biso ya Elubu ya Bastar. Elubu ya Bastar conception nango tout ça là notre boss Jean Tubo Tubowa asaleza tout ça la conception ya $20. Donc ndenge zakana ndeko tumbo na nga pono loba ba fan no pe ba mona ke e Bakata sila te azala ka pa zaka toujours na ndenge ozolobela. Tozala kana topisaka $20 ana osomba biloko ya $5 osomba biloko ya 2000 francs équipé biso $20 na biso yangol o eza bongo topesi yo yango olamba pesinga na lamba tango mutalamba kesenga moko amelaka soka melaka bière na omela so pe mai mai na moyo na bandiko lamba. Ok bo bakisa dikolote yo so monyo pe mobali kuta za kapienga mbongo na discuter abike bo lambela nga sombo na kalikile mbongo na moni eko kokala ngo sombo na biloko nyoso mena tenga bite fa baksa moi 10 likolo beno bo pia ka nini non yoka Ebakata nani boss na bino Jantibo apesa ki bino lem sous 50 bino bozui 20 bo pesinga même pas. Mame Bakata tozonga mwa mke eloko na bande koloba eza tant yo sengi biso to bakisa mbongo likolo pona eloko komela tokoki ko bakisa tout comme to ko bakisa te pourquoi conception ya émission na biso ezalaka nde na conception ya $20 pas plus pas moins pas plus pas moins yo zo opesinga seke bino baleki ba pesa ke mwa likolo même pas bien. Ebakata non ko so pona zo ni oyebinga bien non ko la miss non oyebinga bien est-ce que je peux le faire? Ok bon problème ezate non la maman et ça li bien lokola eza na batu musu babenga kinga mame Bakata to mona kiyo osala ki bo expliquer ki biso mwande bakalinga ka safu mwande basala ka boy eza na basi mibale babenga kinga babi mama to ana posa ya mbika mobali nanga linga mbika makasi mais ngamo ko na zana difficulté chaque fois na lamba rango so na lambi yango nga pe ya bambuma ya babulu so na lambi yango mwana kati zala kaka mubesu mbala sima est-ce que ce que ça soit émission lamba okoko la kisanga nde balamba raté mais ce n'est pas la peine na pesa kombo na il faut garder komba mo pe ya mi bare ko loba ngana zanga na posa mobile na ngalinga akwisi mais chaque fois na eba osala kwisi te même si na kalingi ezaka na makila na kati vraiment est-ce que ko la kisanga ngo tenga bi po ni bo pesa nga musama makasi boye ko ba na choite mukolo e ko senge mission ngo nzambe pa la raté on dirait les msupe babenga ki bino hein babenga biso par rapport ya baza besoin olambela bango parce que osala ki elo moko ya malamu oyo e sungi ba mama to pe ba papa mususu
Ok. Problème exact. Le quoi bopessinga mo ipesa makasi. Na yoki suna o ba kongola ngamba ba bomo. Na yoki bomo ndenge utelekana na nzela to temporiser moi muketa la embouteillage ça libanda. To temporiser moi muke. Bana bazebele na ndako na tina mwana moko sala programme na lambela bino mama oyo sengaki obena lamba mbika na nzombo siko na minute on alalisi nzombo te me na ko expliquer ka ndenge ba ko sa soki esenga nzombo ya moto moko tokomona soki esenga pe nzombo moto moko ezali te ponde ba yelinga retard boye tokomona ka ata nzombo ya makasi mekolemba parce que biso ne mutu tokolamba ngo ekolemba. Merci beaucoup. Merci bongo tomoni bino moko ba fan nyoso bolingaka ebakata lelo elubuya lelo eza ya ebakata tomona ebakata ayeba kolamba toloba déjà te parce que na télé réalité ebakata alamba ki pe bosepelaki mbika yango est-ce que tant to kofongola ngo na kat ekozala mubesu te wana etikali tomona ngo kaka na misu ki mona meso na biso nde tokosala ngo olobi tembo mona kate bon na ko komikumisa te na osa pe ki vantar te bozela na lamba bolia tolia ensemble soki ozala malamu bino nde boyeba me nde naza boye ndenge mama na biso alakisanga kolamba presque biloko nyonso po nayebaka ntango na ofutela na yolo ezali na voisine nanga mo aza moto abandundu aza mokongo bayaki obala niese na ye abi ebakata muto ko bala nièce nanga za mukongo basengi mbika basengi mayebo ya matoi en tout cas franchement nazo ebande na ko sambika ya babulu te ngam na fetu wana na salaki na bine yaka omona nde na osala pomba la sima o bengangati donc na l'accès moi mingi na nde basala ka quiz mukolo na salela ke quiz nazo sa ki vantar te moko na salela ke quiz na lakisa ke ninga olamba parce que to si to invita mobile ne na fête to zaki lo pango moko to lamba ki quiz to sala ki bilubu tang balambi ne so fani le ki na ta na lakisi ninga lambeli nga bisala bosa boye tang mobile na liaki abi o mani comme ta a pied biso ya bité mani kolte alakisi nga ndenge ya salaka. D'accord, merci Totiki Bongo mama Totiki Bongo makambo nyonso na maboko ya Nicole yomoko ebakata ba couleur obenga ndenge nini ko sala biso to kokutana no lisusu na sima tango makambo nyonso eko continuer. Merci na bande ko nyonso tozo continuer toujours musala na biso wana to ninto loba mingi na ba abonnés ya Eco RDC nos abonnés donc likamboza awa mikolo yo bakomi kosala la biso makamoko ya nko makasi tozo senga na ba abonné na biso nyonso soki bolingi bokomela biso ba invité o bino bosenga ka biso s'il vous plaît bokomango na ba commentaire te parce que tosali elubu ya ba star ba zuipe bakomi kozwa kaka ba invité o bino bozo senga biso nde ba mpe bakomi kokekoluka bango na ndenge na bango pona kosala na bango émission ce n'est pas bien donc soki bozo besoin ba invité ndenge bokomela biso to yambela bino bokende na ba privé na biso numéro ya Bob Molema ebimaka na émission ya Bob Molema émission ya Daniel émission ya Daniel pe ebimaka numéro ya Daniel pe ebimaka na émission ya Daniel ya Fanny Katale ya pe numéro na ngezaka na soki bomoni pe biso nyonso bozuite boke na numéro o ezaka fichiane ezaka bongo numéro ya boss na biso Jean Thibaut Chibaba et ça la biso malam merci bongo tokutani bongo na air moko siko tokomi na tomoni mama e bakata déjà biloko ne déjà yango ese utaki wenze déjà ye malgré moko alobaki déjà expliquer bino nyonso ba fan ne ke moya kende wenze zate par rapport ya air nande mo ebimi libanda nande ba événement leki alobi a préféré ki kotinda mwana asombela ye asalela ye wenze na ye yango déjà esi eyaki maman tozomona tomoni koto bakwanga koto tomoni quiz koto tomoni fufu parce que nakozwa provision na ndako te mpo na lamba donc na mbongo na bino yango nasombi fufu nasombi kwanga mbika tomati matungulu donc biloko nyonso kaka oyo ba céleri tout
bandembi tout malheureusement ndembi eza te na mutu oyo akende kosomba mbisi na biso yango oyo mais eza ebele te oyo kasi bopesa ye mbongo ti mpo boyo bake biloko yango ebakata alambi topesaki mbongo ebimi mokie seki adegrene yango mpo lobi alamba na ndako ne toyebi bino boya basongisongi bachroniqueur etika lopesi 20 bobakiseni nga mbongo ya biere te me naosomba biere naomena mbongo na nga nga nayebi bos natala nayebi bos Jean Thibaut Tibwabwa amistrik donc ndenge eza wana atiaki mwa moke likolo mpo namela biere lobaka vérité oyo ya na yo fani ya tosolola mais oyo tiko nasali na sens boye tosali boye omoni émission oyo ebimisaka kaka budget nango ezalaka ya $20 sikoyo lokwa budget nango eza ya $20 tokokaki nanu te kopesa mbongo mosusu likolo poulet bouilli ya rôti eza cuisse de poulet ndenge biso nyonso toyebi obandi omemanga na bapoulet rôti na ndenge nini nga koloba nga poulet rôti te nga nalobi no cuisse eza cuisse te olobi ok ça va na pesa sikoyo parce que nga nalamba na makala soki tu ba espace ezalaki nde nalambi na bakoni obanga pembe na te obi obanga pembe na te na tante na temps oyo omoso tolamba na otie elongi boye te elongi batiaka mopanzi kobanga pembe to kobanga pembe te na mwasi fani ifo na lamba nakoza na posa na nga na bana ebele na ndako nakoza na posa ya kolia eloko nga na lingi mwana kosa ba caprice nga mona zwi na lambi tant na lamba pe mwana asala e caprice na pesi paye parce que eza droit na ye biso mama il faut to lamba. D'accord, merci Tomoni Bongo ndenge nini mama na biso azolamba mais mingi ba merci na Jani Faya ba Jani artiste mnene na kati ya Paris et pourquoi pas na Yemoko Cyril motema ya Tabu Fatou donc bino nyonso ba mbote na bino moi mukie pona to continuer parce que tozomona likolongo pe mbula ezo menacer lokwa to komi na biso déjà na moi pe ya mbula ba mama ba papa pe ba lobby ba bikatalea tangu ekopesa mela oyamba ebakata na elubu mekana kotuna ebakata alobeli mingi ba maman et pourquoi pas biso ba papa donc ozolobela ba papa te otiki ba papa bon ba papa pe ba sengi ke olobela bango ba John Batumeni pe ba sengi ke olobela bango et ça la bango bien. OK ba papa merci beaucoup nde bo déclarer tant bo déclarer bo peut-être ça na ko camarade no moko aza pembe na yo ko supporter été yango bité ole ko yebisa ye message komeninga na yoki oboni message on appelle ça ki ba maman na visait beaucoup plus na ba maman parce que nga aza maman message on appelle ça ba maman yo pe papa ozana pona oyoka eloko mo échanger te ezaka ateke moi si nde muto ko salela citron na mobali pe mobali mususu akoka na ye ba anti transpirate akokane ba stick te akokane parfum te mais so azui citron na kati aniki na sama pekane pe mibali attention eza mibali mususu alata lati silipi alati cycliste alati pe coupé abakisi pantalon mais tant aux autres tambours moni chaleur nyonso na retour et puis ça peut ba infection alors pour ça ba infection te il faut sokola bien ozui ka ba citron wana ka kota l'essentiel mingi mi ba koto yo ko toucha ba koto te mais ba koto yo oniki citron malembe to ozui citron au fini na mai mukie na soya mukie so sokoli ozui mai citron zonika pembeni moi ba pembeni koto yo bino mo bo comprendre ka kota l'essentiel voilà. Merci to continuer non comme ça to persona nous temps ndenge nini ozo bongisa biloko na yo ndenge nini ozo pelisa moto na yo et puis on va continuer après. OK, to continuer mais to comme à Boutou parce que temps air boyer na temps to que marcher boyer déjà après-midi. Donc to comme à Boutou.
donc so molile lingo kota en tout cas to kati to bombi biloko to continuer on pona non 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 oyebi ke mbika eumelaka mbika ezwaka nanu normalement nde balambaka mbika ezwaka so otiango na moto il faut soit 1h30 mbika eza bongo siko ntango naloba natuta yango ebimisa mafuta mpo ezala boule ndenge bato basengaki nga kei nalambela bango en tout cas ezwa biso temps donc biloko nyonso mpo ebela ekozwa biso 3 heures du temps mais siko tala siko nde likolo eza alors tokata totiango na frigo non 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 tokontinue biso za soki même isaja kolala awa eko RDC lelo elala na ndako no mais ndako na nga eza moke te mama naza toza ebele na ndako na nga donc olande ndako na nga eza moke ezaka chambre ya salon ola na toilette to na couloir tokutani comme ça totikeli autant osala obongisa nani biloko no mais soki esengi ke tolala parce que il faut tosilisa yango oza pembeni na ngai ozwi ka cameraman na yo bokolala kuna na tongo non merci comprenez que ça ambiance ya mama ebakata amemi ambiance na selon ye selon artiste voilà totikeli ye temps na ye abongisa oazolambela biso moko na lelo azolambela bafani ne nyonso eza bongo mbika ya mbuma et puis na quiz mama ebakata en vous l'antenne merci ok bapia bino mo eloko bomela merci to mai to eloko olingi nini mwa moko mwa mai marie yo pesinga ngo to pengaka juste ya biloko kolia menga na offrir yo à boire na sima caméra Merlin moi moko solaka bien l'homme en taille Jésus beauté plus l'argent te yo non comme na mbongo te l'homme en taille Jésus kaka merci beaucoup maman totiki yo na yoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na matoi ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC biso mokili ekomi kotala Eco RDC biso mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala Eco RDC biso mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet kotala tomoni mama Nicole ozonika mbisi ozonika ngo lokola sani mais toyebi te soki ndenge nini e ozala solo ya savon te omoni bambisi na biso ya kokauka batiaka ngo na mutalaka batiaka ngo ntango batia ngo batiaka mpe ntango bazoteka bapakolaka mpe mafuta mpo ebima ya sika eza na bato misusu mpe bazwaka cirage oyo topakolaka na basapatu azwi yango apakoli yango na mbisi mpo engenga sikoyo ntango biso tosombi mbisi osala ndenge nini ozwi yango nde na niki yango boye na savon na osokola yango bien na niki yango bien na sokoli yango na mai nazwi mwa eau tiède na sopeli yango na sokoli na bwaki na tia yango lisusu eau tiède mosusu ya mibale na sokoli na bwaki salite nyonso wana ekei parce que eza na bato mosusu omona soki oke na ndako nolembisi ya okauka alambaki yango ntango otafuna oyoka mwa zelo oyoka mwa kolkol do eza babiloko oyo bapakolaka wana bamama oyo batekaka mpo na ngengisa mbisi na bango kwa sikoyo na kati ya moto don ndenge tomonaka bamama mosusu batokisaka mbisi do yo kotokisa te kotiaka otiede bon ndeti sikoyo ndenge soki mbisi ezalaki na ndako nayebaki ke programme nange ezaki na olamba alobi mbisi nzombo nde ezala makasi na mongusu na nga nasala nini na ntongo wana na ntongo na butu nalamuki na butu na bapoko na sokoli mbisi nanga bien nasopeli yango mpe eau tiède nabongisi yango bien nazwi yango natia yango na bassin to na nzungu moto aliaka mungwa nazwi mwa mungwa natie elali nango na ntongo nazwi yango esu na sokoli yango bien nabwaki mai wana na chauffe esu eau tiède na sokoli yango mba moko nasali mélange ya biloko na nga na lambi sikoyo na miniti oyo elali te nzombo ezala makasi na osala ndenge nini
na sokoli yango boesili na tie eau tiède na sokoli yango naye kozwa su eau tiède ya mibale na sokoli yango très bien sur la savon ezala te eloko ezala te na kati yango mike ndenge tokotia na mbika la biso na tiango na nzungu nazwi mungwa na tie na tiango na moto ekotoka nango 1 heure du temps elemba na moment oyo nga nazosala mbika na otuta mbika po ebimisa mafuta yango ezotoka so ozwi yango 1 heure du temps parce que so olingi olamba biloko omonike natiaki mbisi na mai te na olamba biloko tie ebela 15 heures soki ozwa 1 heure du temps ya mbisi etoka ndenge natiaki aho nalalisaki aho na mai te 1 heure 1 heure 30 ozwi mbika ntango otia compte ba 1 heure 1 heure 30 donc ozolamba na ekart à 3 heures 2 heures 30 3 heures pour mbika ebela bien. D'accord, comme ça tozomona ndenge ozo sokola mbika no donc première étape no bandi ezana nko sokola mbisi oyo lokwa bazo sokola sani nzungu. Bon non, c'est étonnant, c'est quand même étonnant vraiment ya omona mbisi bazo sokola ngo bo lokwa ozo sokola nzungu topé sani mais première étape no yango donc la deuxième étape c'est quoi kozani ki ochango na moto pour savon ezana ngo poison te parce que so ezaki poison de to sokola nango ba sanité savon ezana ngo savon ozwaka juste mukie mukendeti oyo ya savon te ya ba mafuta oyo to biloko te siko couleur oyo yango siko ton aussi ça sonne sokoli yango nazwi eau tiède ton no sopela mbisi elongo esalité nazwi ya mibale na sokoli nango lisusu après na yotia na moto. D'accord, comme ça natiki première partie oyo eza bongo ya ndenge mame bakata zo sokola mbisi donc bino moko bozomona ezo pesa pe elengi na bandeko nyonso bazaka na libanda mboka vraiment maman Karine na kati penza ya mboka ngo vraiment maman Karine yo moko zomona nde makamba nyonso ezoleka donc merci tokutani bongo sima natika mame bakata asala musala nende ngazo sala à suivre. Merci. Nayoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiko asalaka pe émission ya musique émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Sinde mokili ekomi kotala ba mama ba yaya baleki site nini ya internet botala émission mokili ekomi kotala émission mokili ekomi kotala émission mokili ekomi kotala site nalingaka mingi oyo conception ya boss Jean Chibwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. With Bob Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Natananga kotoyo asango ya Kongo elalaka na Eco RDC kotoyo boss Jean Chibwa tokomema bango kaka tokenela bango kaka boy tokonyata bango kaka boy tokopina bango kaka boy tokokimisa bango kaka boy umela yoyo Eco RDC umela yoyo boss Jean Chibwa umela yoyo Eco RDC umela yoyo Bosha Chibwa Mama Bonheur zalaka kawana po Eco RDC yango nde maka c'est la classe et la différence amama yaka tokomema bango kaka tokenela bango kaka boy tokonyata bango kaka boy tokopina bango kaka boy tokokimisa bango kaka boy umela yoyo Eco RDC umela yoyo Bosha Chibwa umela yoyo Eco RDC umela
Mama Bonheur Zalaka Kawana pour Ego RDC Yango Ndemaka. C'est la classe et la différence. Amama yaka kotala. Émission na bino yango. Elobo ya basta. Amama yaka kotala. Émission na mingi lelo ezande elubu ya mama ebakata. Ne elubu ya mama ebakata to bon na première partie otomona ki ndenge nini mama ebakata lakisi bafani ne nyonso ndenge basokola ka mbisi ya kokauka okyango na moto mbisa ka se kotaki na moto sikoto yebongo na deuxième étape na biso deuxième étape ya mama ebakata na moni mingi eza quiz. Lelo mama ebakata ko bomande batu donc mingi quiz. Tout le monde déjà mbisi bandi déjà na kotoka déjà to continue ibaka na étape ya quiz rosala ngondenge. OK. Biloko nyonso o to lamba keza ba vivre frais et senga ko tia moi eau tiède. So tia moi eau tiède au sokoli yango na eau tiède. Na ozwango na sokola ngo normal. Après avoir ko sokola ngo normal, na zui eau tiède na tie. Na sokola on a eau tiède de sili. Na tout à muscade nanga. Après muscade nanga yango na otuta na kokende muscade panzanaka. Ende na obeta boyko pumbwe po pumbwe te ozwa mungwa. Na zui mungwa nanga muke na ti. Tono tia mungwa nanga bo tono lo bana tuta. Yango moyen et panzana sous kima ezati. Oyebi kezamba liboso vraiment lukuta mabete mama ebakata po na mona boy. Mbala liboso na mona ke ba tout a muscade depuis ozimo mungo tie po ne panzana te ekweya. Po so ezaka mbuma boy. Tango ozo tout ezo sote ezo bimana liboko ekweya. Mais soko zui mungo tie nyonso biso to yeba eka ndenge ba mama balakisa ebiso. Tango na osisa otuta o na zui ai nanga na tuti. Tango na siso tuta ai na zui céleri na tuti. So ndembi pe zali na tepe na ndembi nanga na tuti esili na zui siko na tiango likolo ya nini quiz nanga na zui quiz na tiango na moto kaka na mwa mungwa owa mukeka ko tie oboko bakisa na bakisa so mutalia ka mungwa teka mungwa mukio na tesuki na zui na bakisi mwa mungwa muke na tiango na moto etoki mwa muke bimisa mwa zeyi wana makila dès que non sala ngo so esili après na tie nini kikalungu nanga mingi kwisi na kalinga ngo na nzungu na tie mwa mafuta ebele na okitsa ngo po kota nyonso po tango obimisa ngo esala quoi esala nini makileza na kati te après to continuer musala biso zila non zila mama ebakata pardon vraiment explication na vraiment na yoki yango penza malamu te mais na ebite so ba fani nyoso bolanda biso mama Jackie Kilaba mosa mwinda leki mosaka na elenge na ebite so bino nde bolanda ngo boye na ebite soki bango bayoki ngo ndeni adolo nyanga donc na ebite so bango bakinde mais nga vraiment na part nanga na yoki penza explication penza bien te parce que explication ne salinga sentiment moko boye mais kaso moi ko yanolela biso ngo mokie bon explication ya nini ya quiz na lobi boy na zima ya moto na tie eau tiède parce que quiz ya pete o tia moto makasi te pombisi na tiaki mwa moto mwa muke mais o wana ka eau tiède o sokoli yango dès ko silisi ba épices no tutaki ai muscade na yo ndembi na yo ozwi yango o tiango na kati ya quiz na yo quiz ya na nzungu tango osilisa ozwi mwa mungwa mukiotie utiki on na moto eza kuisele ewumelaka te konte kaka ba 3-4 minutes olongoli kuisi alozwi nzungu poso ozwi kikalungu o mafuta ekoti mingi te yango mona makila ezalaka omona ebeli likolo me na kati ebeli te olia kuisi boye omona pasoli boye makila mais soko olingi makila nesala te ntango ozwi kuisi na yo ozo toksango otiango mwa banzela muke ozwi otie mafuta no eza mwa likolo na nzungu ozwi mwa nzungu mwa muke otie mwa mafuta eza mwa mingi moto totwa mikate ezodinda yango siko ekodinda nyonso tute me kokota nyo presque etikaka muke likolo ti obalusika ndenge wana ntango osilisa
soki ebele tina kati okitisango te mopanzi azwi matungulu noto poivron na yo okalingi osopi likolo lokola biso tolia na mbika tokotia matungulu mwa moke likolo mais tokotia poivron te mais so mutu mosusu oliango na eloko te atie poivron ebele et remplacer légumes na matungulu ebele comprendre tiko. Okay. Merci en tout cas. En tout cas, mon boss Jean Tubo, il fallait Zalabanda Kala. Pour nous montrer n'engeni ba star ya Kinshasa, ba star ya Afrique comme on surtout mimi na République démocratique du Congo, au monde comment ba star rebelle batu, ba kanisa ke ba star ba eba kolamba te ba sala misala te. Mais au fur et à mesure tozo la ki sabino ba fan na biso nyonso ba télé réalité et lubu ya ba star et la kisamba moko que ba star na biso ba ebi kolamba pe ba ebi ko sam sala. Mingi avant tikela e bakata ton. Ah si sa deuxième étape nae nalina lobelelo komoko o tozo betelango mingi sete ezali kambuna système o ba komi nango na kozwa ba invité na biso mingi ba komi ko kende na ba commentaire ya be émission na biso ba kena ba commentaire ate na commentaire o ba fan basengaki e bakata basengaki mama top basengaki boy bango moko ba komo kende noki pona kokeko yamba ba kozwa ba invité wana yango to senga na ba fine na biso nyonso ba abonné na biso tout to senga na bino boko mali susu ba invité na bino boza posa to yambela bino na ba commentaire te bokende na ba privé na biso to pe na numéro Jean Tubo bokomeli biso et puis to continuer toujours ko sepelisa bino makasi parce que donc ma plein pour ceux na bina lobande titolbenga ki tozena ba commentaire o eleka ki na ba émission ba fan na biso bozena besoin maman top et puis to luka ki maman top to kenda ki pa maman top biso to si tozwani rendez-vous na maman top or que na tango ba on peut batala ki ba commentaire wana ba ke bango pe ba luki maman top na ndenge na bango pour no sa na bango télé réalité to luka invité bo pour na elubu bino pe bokeli susu bokeli luka c'est pas bien c'est pas du tout bien donc mamé bakata na habité par rapport ya eloko nga na uti koloba bino ba fan na yo basengi batali yo basengi msusu bis encore na mame bakata botala boy bakina ba commentaire balukika bon pe ba ke reçoit e bakata asela bon pe kaka elubu ndenga ça est-ce que c'est normal maman bon waneza bino nde mutu boko yebango parce que nga nazana nga artiste lem suna kata ba commentaire na mona kité na landa kité donc bino nde boza mieux placé ya kolanda boza pe na rapidité soko moni ke bo sepela ki bozwa mutu moko kingani boza bo avancer bato wana ezala mien. Merci maman natiki on a deuxième étape na yo o bongo zo tout a déjà ça ba épice et puis na kozongelo susu na étape mususu. Merci beaucoup check. Voilà ndenge tolobaki lelo tozo continuer ka toujours na maman na biso e bakata tomoni osopeli kwisi maya moto siko ozo passer et le ronino etikali lisusu ki pardon pona kongunza ma pona kosala ngunza makakati bon ande na zabo na sopela ngo deja ma moto nde na sokoli yango sili siko nazo zwa ba épice nango on a tutaki na tutai muscade na tutaki céleri na tuti ndembi na ai siko yango nde nazo zwa yango na nazo chango siko na moto na lokola na tiaki de ama mungu amuke na teka amuke na mboye est-ce que vraiment mungu amuke ka koteki na amuke e bakisa na tiaki est-ce que kokota pina tina kati et kota bien c'est koti bien te babi pe mikolo batu photo dimne ko lia mungu ati photo dimne ko lia mungu kota bien awe zali nde na bisaki nzombo tellement to tlalisaki yango te siko ndenge eza boye na tiaki biloko nyonso nde ezotoka boye ezwi déjà 1 heure du temps donc kala mingi te na kozwa ngo na okitisa ngo na tie mai ya moto ya mbika po mbika oyo moni bato ebele otango bayeba balambaka mbika na bango ekomaka poto epanzanaka po bayeba ndenge osala te na tie mai ya moto nga siko na bando tuta na tuti ai na nga
na tuti muscade nanga ale na zwi mbika na tena liboka na bandiko tuta ebi bandi obimisa siko mafuta nango yango mona bato musu balama mbika batia mafuta te po ebimisa mafuta nango ale siko na zwi lutu na bandiko kata soki ebimisi mafuta siko ekangami esali veamo liboka ale na zwi siko na bandi okata na bandi otiango na nzungu oyo ezalaki te nzungu ambisi te donc ndenge eza wana nakotiango mpe na nzungu ambisi me na otiango te mpo nga lokwa nalambaka nasalaka bongo sikoyo lokwa naza koexplike mutu ifo mutu acomprendre bien donc nazwa nzungu na nga mbisi na kitisi mai ya moto ka natie na moto etoki il faut etoka ntango ezotoka wana nga sikoyo nazokata mbika ndenge ekangamaki tout à l'heure naosala yango bomona ndenge esalama na ndenge naokata na ndenge naotia na ndenge bandotoka so sikoyo natie sili ale totiki yango topesi yango 1 heure du temps. Donc les deux namoni toli lubu na bisata ba 20 heures. On va mesate. Tolobe déjà vraiment na Merlin niwa atako lala tokola. Ah tozara awa. Bango ba prier ka bazo sa pe bien parce que bazo prier ba prier pe ka pona biso pona mboka. Biso pe koto tozo lamba. OK, d'accord, c'est bon. On est déjà deuxième étape, le troisième étape les années. Troisième étape nanga na kozwambika so o ekiti. Na zwimbika. Na zimbika na bandi otuta na moment on a otuta mbika oyo rumela te o dans quelques minutes de 3 à 4 à 5 minutes na kitisi yango na zunzungu na tie pona kalinga ngo. OK, c'est quoi donc c'est pour nous bando tuta mbika na ozela na oyebela na ozela vraiment oyebela soki oyebeli elembi na kitisi yango ale na zuma ya moto na tia mbika siko tangu mbika na kotia yango na kozwa siko mbika yango moko na mbika et ça dans 30 minutes après avoir 30 minutes ya mbika na zwi siko mbika na balusi yango na mbisi to mbisi na baluki yango na nzungu ya mbika ale na kalikile 30 minutes isusu. D'accord. Merci balandi nyonso ya Eco RDC vraiment ba fan nyonso ya Eco RDC ya Elubu ya Bastar. Elubu ya Bastar ya lelo ya Ibakata comment ndenge ni nazo démontrer biso ndenge ni nazo lakisa biso ndenge balambaka mbika ya mbuma mama e bato balingaka ba mbika mbuma yango tozo lakisa bon. Ezala pe bien mbika. Oui, ezala bien pona mibali. Et là na pusana na Pour côté na penda yo AGT même pas ezaka que no ba fan nyonso omoni biloko na biso nyonso tolia ke tretaka ndeti dongo ezaka bien pona mibali dongo nano etretaka mikuwa surtout mibalo ba travaillaka mingi lem chake musala tipo kwa so ba lamele dongo ya zei kaka tanga zo liango ezo traiter. Voilà, mbika pe eteta mibali ndenga na yokaka pona prostate. Mibalo baze mpe bon na ebi pete kande na yoka mais eza ya solo. Parce que munoko ya mukolo lo ba pamba te. Yo so yoka oso mona pe muto azai na prostate mbika te. Nga na mona te. Na mona na nute muto azana prostate mbika e traité mais lem suso ki maladi moko songole ngako ya ebikisi parce que na yoka ngwe pa ba mikolo oya biso siko zwa siko yoki likama ngwe pa mama na ngate me pa koko. Merci bongo totikeli osikoyo aussi sa étape no lelo tili fobo merci vraiment na ba fa na biso nya sa suka na yoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na mazui ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misi emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala donc toujours continuer toujours toujours mon appenda nzungu ekotoko kaka sekotoko en tout cas maman Ibakata tout le monde déjà deuxième partie ezoke déjà tikali kaka okalinga namoni su koto comme tout est sous muscade na mungwa
Ozo tout elango esuni parce que kuna na monnaie déjà so tchaki muscade déjà. Muscade on a tout eza pona mbika. Elingi koloba te ke excusez-nga babaka oza kolia oza komela. Oza kolamba mwa moko ekita. Gelo kimbimbi fongole ya yaya. Yo a mistrike otieni na masango. Mistrik wana obimise lo wana yo a mistrik donc il faut le bon ka mistrik pour nani. Bon na mesana déjà. Donc yemoko boss Jean Thibault Tibois. Donc alela mistrik. Alors na minute autant na bi mistrik esikaza aseki makasi. Donc monsieur za mistrik yo za mistrik yemoko boss très mistrik. Et bon, on ma caméra, à ta jabre. D'accord. On a beau sentir bien que non, toujours et bakata zaka toujours mutu ya sentiment, ya sengo et lubu et zo keka ne sengo. Bon maman, bon on a zanakanda. Obi na vina peso conseil. C'est kaka mini. Ato zana problème ou lekeli yo lekinanga. Loba na nzambe pesa nga kimia. Po kimia oyo opesa nga yango te muta mokila opesa nga. Omwa nzama opio kimia nzeo melima ya piyo. Se kaka na yo moni likambo lingo ya. Yo ndo za mutu oko domine likambo. Likambo eko domine yo te. Mama obela te. Oko tika ko bela te leki na nga. O nazo tuta na nga mungwa. Na ocha matungulu. Moi matungulu mukie na otia na kotia pe ndembi na sina kata kiango moi ndembi moi be épice atato tout ambika ngo mais moi be épice ezala donc il faut tout ambika ngo ça na be épice non muta na ndenga sala menga na linganga na tuti na be épice tango na bandi na otia ambika na bandi ko tuta donc tango ekolinga mababulu be épice koti na kata bulu wana en tout cas les temps pour ça la rano musala toko poser pe question parce que nga fani katale ya fille ya chochocho mboka na ngai na tuna kana kaka donc question so eza nga en tout cas ba réponse ezala nango ya ibakata mikolo na comprendre yote mikolo yo na boss na biso loko nini ezoleka parce que mikolo eza kaka na et pas ya boss mon boss limbisanga contenu nga rigueur te ba question eza nga ba réponse eza ibakata ezaka juste musala na nga na osala mon boss. Mame bakata lelo mikolo na mnoka boss na biso eza kaka ebakata yonko tangaka ebakata to yeba te eloko nini ezoleka epa ebakata na Jean Thibault ebakata yo pokomi eko okomi na eko RDC bon na yebite pona kokoma na eko RDC il faut tout na boss na yo wana nga na yebite. Mais ce que autant à combo na nga ernio surtout eza mabete elikama makila ce que tout ani ezala na ndenge wana yango wana tozo solo la azo comprendre nga nazo comprendre juste ka bongo donc nazo yeba ye tant to so na gentil bon na yeba ye na yebi comportement na ye na otala alingaka boye te. Yé pas otala et bakata lingaka boye alinga boye te donc ezala pasi po mabe moko ya mais so lelo mabe payé po toza bato toza être humain parce que bato batambola na Jésus mabe kotaki talaka otambo na Jésus wa kila likolo na se pe na se na mai mabe koti boni biso bato oto sami ne limingi na ye mais on souhaité te mabe ya mais tozo ka bien ngana o comprendre ye na ebika lingi boye te. Voilà, c'est ça. Na question ebisinga mingi na tuna yemoko mon boss donc na minute on azana été. En tout cas na yebi que question na ozong selingango. Donc ozake donc kolinga kozala le grand mon pas oté. Donc question yé pas ozong si question té. Question nga ezake no ce qui nazala ki na ye na nga na tuna mais na minute on azana ebakata. Donc juste question wana ezaka toujours réponse nango et où t'es pas Jean Thibault mais où t'es pas ebakata. Kasi ozana yete. Mais bonsoir na téléphone ma bende so bosolo la raté ngala on sepelo tout na ye jour ko yasima
oyebisi nga boss aloba eboye. Bon, lokwa yo lobi bongo question kasi. Soki lelo Jean Thibaut Chibwaba lobi e bakata aza siko na kata Eco RDC. Aza besoin kota e bakata aza funza na kata mwana ya Eco RDC. Okondima toko boy. Ngai naza produit. Produit tango ezalaka na marché. Ezala na posa mutu nyonso asombango. Produit peso eza na marché. Oya sombi, oya sombi, oya sombi. Elakisaka ke produit wana eza bien. En tout cas, on a une réponse. Bah, fan c'est bakata bo comprendre que on a une réponse moko donc etikalika na biso to juger. Etikalika na mon boss Jean Thibaut Chibwaba a juger yango. Tozo continuer ka toujours to moni o bozo sala ai. Donc il faut que tu penda ba épices nyonso ndengo tchaki o sala ki boso ba épices ya quiz. Ngana sala bongo. Nalinga mingi ai ndembi matungulu céleri bakib vraiment nalinga ngo mingi te parce que ba mama na biso to ba ndolamba kala balambela biso na ai na ndembi na matungulu na céleri voilà yango siko nalinga moni ai nayoka ka ba mama ti pona oyeba likambo babi ai traitaka oui effectivement soza na mibi olia ai omone traité yo siko ai ezala bien kotongo pe na kati ya biloko namoni pe déjà maye banzo toka mais yo koto non silicité problème ezate to kende likam na malembe nazo loba nazo sala donc kende moi malembe en parlant en faisant soki ndeti yaki kena bana loba te nde na sina tchaki mbika na moto comme ça na tiki okasina nu o tia déjà mbika na moto. OK, nazo tia mbika na liboka. Voilà, na mona ka ndenge nini ozo tia mbika na liboka et puis na tiki le temps au sala makamuno mususu. OK, d'accord. Kasina na tuta ayo. Oyebi ozo lambisa ngati butu. Pona nini te fezala ka ebaka tati. Pona olobati wa mistrik. Pona makamba boye, olambisa nga butu. Lobi na ok tournage. Yo a mistrik hein. Boyo linga ko memanga na idée ya lobi po alobo ke no tournage. Omoni ke ngape na yebeli. Tongo. Tenga to banga likamnyo se za na programme. Tenga to banda na tongo kwa biloko nyonso se yaki. Tongo 7h de Jozawa. Tina lamba ba 11h. Nenga na silisa. Na ke tournage, mutu nenga na benga, mutu a benga na tournage ke non na koya herboy. Toko mobangela mbula, to ade na mwa mbula, toko na programme boy na tongo, ayamba fine na biso toko na tongo boy mbule bandi 5h, bambula mikolo e bandaka 5h ti na ratemba moko bakata. To ba fani ba obenga ana, déjà na raté bakata de préférence to banda era na toko mati, donc aussi ça pena lelo ti li fobo. O nga ratenga ite. Donc eza mokila nzambe. Mbula pe sala kiti, to banga ki mbula parce que mbula so ebeta ke siko to fanzi. Ce que beti a tout droit to yeboye. To en assurance. Mais ce que yeboye. En tout cas to obligé to kata olamba. Ce qu'on ndako pesa na cuisine te. Cuisine. Cuisine ezate. Cuisine ezate. D'accord. Ça to la mana couloir. Tenda kwa bato eza na carotte. Olingi ba pianga préavis lobby et simbate. Voilà, simbule ici là. D'accord, d'accord. On a bien mon bosso, mon ndenge nini maman zo travailler musalane. Na tiki a continuer troisième étape ne tokutani bongo mbalasi. Emisalo Sambo Ejali. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Eco RDC, Misomo Kiki Eko Mikotala. Eco RDC, Misomo Kiki Eko Mikotala. Eco RDC, Misomo Kiki Eko Mikotala. La maman Bayaya Balek, site ligne internet Mikotala. Eco RDC, Misomo Kiki Eko Mikotala. Eco RDC, Misomo Kiki Eko Mikotala. Eco RDC, Misomo Kiki Eko Mikotala. Eco RDC, site na likata oyo. Conception ya Godjan e bakata to moni azo bakisaka mafuta nango zo bakisa ngo pona nini
Bon, soto kalinga. Et à la moutou moussa la après comme un rouge. Il faut acheter tomate. Tomate en linzanza te. Moussou soit tchaka mai. Mais oyo, ezaka tomba tokisi. Ba guana moussou se kita ki na se. Tango kiti na se moi mai wana, tango tozo kalinga, tozo sopa moi mai wana likolo. Po gu ekota kaka na kati ya biloko na biso to banda kalinga. Côté la troisième partie na yo donc ozo pika mbika na yo et puis là parce que ba katé ndenge nini mbika bimisaka mafuta comment tout ça ozo tout lokwa ozo tout aponduta ta pone bimisa mafuta mais na moni esale liya yo pona mafuta bima ese sale tout ndenge monde ba tout akaté tango na tiaki yango nanu na bandaki nanu kotuta ngo nde bato batuta siko na ngai nasangisa sikoyo lokwa na sangisi be episi nyonso siko na ofi na boye omoi mafuta omona mafuta omona deya mafuta so na fini boye omoi mafuta boye ntango ozosala yango boye ezokangama mbala moko na baepisi na ngai natutaki wana ekoti deja mafuta siko ezobima nakipe nanu biloko na ngai na moko parceke eya kozika lisumu ebolia bien ekozala te donc nakosala yango boti mafuta vraiment ekobima après nazwi mai na nga lokola nandai kosala nanu awa nanu esilaki te eyo nazwaki mai natiaki koto nazwi kwisi natie koto omoi nde nakalinga wana huile ebele ekoti mbala mwana mai wana na obwaka ekoti mbala moko donc okolia kwisi omona makila te eza koexplike na bafani nyonso ya yokakata baabone nyonso ya Eco RDC ndenge nini bakalingaka quiz donc yango nalobaki na elubu ya bastar oyo nde makambo Fani Katale ya fi ya chochocho nde makambo na elubu ya bastar nde makambo parce que mutu na mutu ana elambeli na ye donc non mutu alambi na quiz te boye non mpe mutu alambi mbika te boye donc tozomona elambeli yango nde aza na elambeli na ye makambo na ye nyonso huile oyo ese comme nango mwindu eya nango na importance te so esili nango tozwi tobwaki eza na bato misusu amona apo abwaka boye perte aluka alambela yango mais tabelambela yango ekokomisa mpe biloko mwindu ekomisa biloko mwindu ekomisa vraiment biloko mwindu loba bato balambaka na barestaurant mais eza na barestaurant mosusu mpe ndenge asakalingi boye esili azongisa yango te po mafuta ese ekomi mwindu olambela yango nde ele voilà yango mona moto mosusu mpo atali atia mafuta ebele akalingi kwisi ebongo oyo etikali wana bwaka aboni perte yango nde alia kwisi na makila na kati voilà deja mpe mai etoki mai etoki nazotia kala mingi te nabakisa so mwa mai moke mpo mai wana ekitaki nabakisa moke mpo le temps mafuta ebimi nazozala ebima so ya ekoma deja omoni deja boye mafuta ese ebimi nango nakoki mpe kotia mais lokwa naza molambi nazoyeba ta nini nakotia yango kala mingi te lokwa nabakisi mai ale mai ezotoka esu te sikoyo efo etoka leta na bakisi mai leta na fina awa aeso mai etoki nde sikoyo nazwi lutu na bandi okata mbika na nga yo momoni mafuta mafuta so deja ese ebimi mafuta boye carrément ntango ozokata yango ekobupanza na esu te tala nde mafuta ebimi mafuta deja au moins niveau mafuta ebimi moi mafuta deja nde mafuta boye ese ebimi donc nazela sikoyo mai etoka nasala nini natia mai en attendant lokwa na mpe na eloko kosala te nazofinaka na nga kaka nazofinaka na nga kaka
tomona bato mosusu banikaka mbika ya konika mpe deja baniki na machine mais mpona bango babi mpona ebimisa mafuta bokolie atuta nde yo otuti ye azonika lisusu na molangi wana mpe mafuta. Bon, ça dépend de Tinga. En tout cas, on a ni gâté. Puis on a papier mouchoir, s'il te plaît. Papier mouchoir. On a vraiment ni gâté. On a le bandenge. Na mona koko na biso tonga zolamba. Na mona chakaka na liboka. Alors on a on sala ndenge o nga na yebi ba parents nga ba banda ko sala. Nde ya mwana ba sala. Bon, bato mususu banika kape mingi bakongwa eko bimisa ko abanika ko nika po asa niki banika on na machine nango bazwe yango siko abandeli suko nika bandiko nika mafuta pe bimaka peut-être msuba tumsuba kokanisa soka lobia nika esala eloko te malamu kaka tuta mais donc nako tuta nako nika ebimisa nka mafuta mais il faut zwa temps ndeti mutu mususu aza pressé ko mutu aza pressé ko kola mambika te mutu aza pressé to la mambika dans le calme ya ngwana to ba singa kinga na batu mususu pona lamba ba fan tambi omone na tiki tala uyi ndenge bimi uyi livement moni uyi sikona uyi lo ndenge bimi en réalité ton na ochambika na ocha penza uyi te so na ingina cha uyi lo ba na ocha uyi mukie pona kalinga kaka tomate nanga ya mbuma soki pete na zwika tomate nanga na baluso to na ocha mbika na zwi tango toki mwa mukie ata mwa 10 minutes na zwi tomate nanga pe na tie tomate nanga ebeli nzela mona mbika OK. Mais siko etoki na komi siko na étape nde ma etoki ya kotia na ko préférer nakitisa maknini nakitisa na bakisi makala to na bakisa makala moto emati to moto emata wana sikoyo na bandi kotia na tiki na ngango evandi ti leta makala sila to ojamba mako en tout cas oza mystiques hein. Sikoyo na bandiko ça dépend sikoyo na bandiko 4 ebo yo katanga lo bato ba lia yo katanga kwa nini fo kata mukiti eza to la mate pona yana mtu msao sima maboko mais ya mtu msupa sima na maboko te mais normalement so na ina sima maboko car il m'a fait sokola maboko na mndio kata ona maboko na ocha mais esala ka propre te singa ka lutu batakele pe bazali
Ils ont atteint. Ils ont penza temps. Si on a mambika, il faut avoir patience. Si on a patience, il va vraiment vraiment. Parce que ça qui penza bilo mususu mais déjà c'est belaki. Yango siko na loba na bino. To bandiango après-midi. Nga pe na zaina tournage na si boyo kutanga na tournage. Ya on a senga to banda na tongo mais le pas yo zaka mistrik. Yango nga te. Na ngana bino to lalawa. Yango wana seconde tozabo et tovanda lisusu tamulai moi 30 minutes moko voilà yango ezotokaka 30 minutes na ebelite pendant 30 minutes soki toki nazwi na bakisi makala na ningisi nazongisa nsu na montre 30 minutes isusu. Donc, il y a 1 heure du temps. Après 1 heure du temps, on a jusqu'au mbis. On a toki ça qui est limbi. On a vu bilo qu'on a oyombika. On a tiens on a 4 mbis. On a tiens on a 4 mbis. Allez et toki les sous. Pour ce qu'on mbika nambisi et sangana et puis ça goumoko. Parce que ça mutum sous soit la bilo comme on a soupe. Sauce eza na goût nango musuni pesa na goût nango ezala mingi po papi msheke ebungi. D'accord maman na ngana tiki yo troisième étape en auto comme kende nango penda malembe lentement mais sûrement étape suite est fait. Yango ce qu'on a tiki yo le temps au chat to c'est qu'on a besoin ko lakisa ba fan nyonso ndenge ni yo tchaki on a mai parce que ba koma ba po ezala teke ba tu na fani katalea côté mame bakata tutaki to pe tango mame bakata zo tcha na mai to mona kite donc yango to kutani bongo sima check na yoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC merci ba fan nyonso merci na ba abonné tout ya Eco RDC to continue toujours na elubu na biso ya ba star avec hein et bakata ba couleur et bakata to yeli susu parce que website biso mbika o ndengo chebo e sala 30 minutes na 30 minutes yango yango moni ngai na Merlin wa to esiko o meka ko fungola biso na 30 minutes yango to yeba e sali ndenge nini e bi ndenge nini au moins am susu bo elo mo échanger zala ngote comme ça biso moto mona a live. OK 30 minutes ekoki na fongoli est-ce que zaki na mayo mai sikwe kiti non, non, ébélité. Non, moi, ma foute, on a été ma foute à terre. Non, ébélité. Si on a baksa maï moussous. Si on a baxi maï moussous. Maï, on a vendu sur 30 minutes. Tant 30 minutes, il coca. Maï, o ekiti. Ale nazwi nzungu na nga na tokisaki mbisi na nga nzombo nazitiango na moto ale nazwi sikoyo mbika na balusi na nzungu wana nasi tango 30 minutes ekoka nde na osala bomona après totiki yango sikoyo totie sikoyo tomati totiki yango sikoyo. D'accord, ba fan nyonso ba landi nyonso donc nous moni ndenge bazola kisabiso malembe ndenge ya kolamba mbika ya mbuma siko na minute oyo nde na siso sala quiz na ingacha sikoyo matungulu na kalinga mwa matungulu muke so na kalingi matungulu tongo na osopa matungulu na nga likolo ya quiz na nga nazwi sikoyo quiz nazongi su na moto. Excuse, nazongi su na moto, nazwi mai mukie na tie. Ale etoki. Tango etoka, po tango okata musuni. Oyo kaguya matungulu esangani na musuni. Yango ifiko tia mwa mai mukie. O batiaka kib batie kib. O batiaka kib pete batie kika bongo. Mais tokotia kib mukie.
tokotia kibe moke tout comme okotia no pe kibe te po nyonso ba épice nyonso ekotaki. Ok, merci. Comme ça, tu tiki yo moita, otia kango sous 30 minutes et toka, tozongele li sous dans 30 minutes. Babela Yesu babota mapasa babela Yesu aleta mo batinyo so bakuti mapasa bakimi Yesu yo babanga ni Yesu yo bazonge la kae iko kumi pato ya mabaye iko ya kinetere iko tekala na sonie Après mélange tout le monde suko wana sali sauce to benga ngoni en réalité to benga ngo sauce blanche. Oui, kasi sauce tomate te. Sauce tomate te na sauce, ba benga sauce blanche. So na nena tiaki matungulu, na tie ndembi, na zui poivron, aubergine na tie, na kalingi, na sopi pe la mami. Sauce blanche pour na tie tomate te. Étape ya cuisse sili na ngone na kalingi na matungulu, na sopi, na tiango na nzungu, na sopi, na tie mwa mai muke etoke sangani. Siko to comme na étape ya mbika na biso ekoki lisusu. Ndenge siko ekoki to kozwa sikoyo mbika na biso déjà et comme na ngona robela. Pour ça siko ndeti 1 heure du temps. Donc et comme déjà na robela to kozwa nzungu na biso nzombo to tie na se to zwi mbika to balusi likolo. Nazo bana osala mbala moko na inga sala na kitisi yango. Ai, mangala moto na bino na ninga moto ti. Ikona pani. Eko RDC ndemaka. Obong sambonga ni de beauté On a eu na minute. Et ya. Ya solo wa vatala. Ngana sala sute po bana bazebere. Mone bimi mboma. Na minute na ko balwa nanga. E panzana te mutu ayebi te ndo obanga. Pe nzungu babalola ngo boy te nzungu babalola boy. Boy. Otie boy. Voilà. Aza siko boy. Azoto kaka mukie. Nenga sangani ba oto kaka na opese ka 10 minutes. Soit toki 10 minutes na kitisi yango. Na zwi tomate na ngamboma. Na tie na moto. Te na tie tomate. Na zwi sanya tomate. Na tie mwa mai. Na tie mukie. Na tie na moto. Et toki na okade a 3 minutes poso na ngwe lembi. Tellement na tout te na longo liba poso. Normalement, même ici, on go tout tango, on longo la ba poso.
donc olongwa baposo po elema ndenge nini ozwi yango tia yango na moto ntango ozwa yango tie na moto etoki mwa moke so otoki mwa moke otia yango mopanzi leta ozela moto wana so oza presse ozwi mai ya malili osopi obandi olongola baposo ntango olongwa baposo ya tomate ozwi yango kaka obwaki yango na kikalungu na matungulu obandi okalinga soki mpo ninga osala bouillon ozwi yango kapo eya na bato mosusu bakoka olia baposo ya tomate te azwa yango azopusa mopanzi apréféré ali yango ya mobeso akatikati alie mais oyo elambami baposo nango basepela te bon mpo na décor mpe na beauté ya makusa na yo esenga kaka olongola baposo ya tomate. D'accord, merci beaucoup maman. Donc moni o déjà ezotoka mwa mokie apo osali sauce na yo donc o mpena tokomoke na étape ya suka na étape ya suka donc tozoke na suka vraiment tosilisi tiki oka etant osala sauce na yo ndenge nini okosala mélange ya biloko na yo parce que oyo ezalaki très important ezalaki ndenge nini mbika ebima mbuma mbika ebimi mbuma mbisa kokauka mpe eza deja ya kolemba mélange mpe ya mbisa kokauka na mbika esalami tozela 10 minutes seulement tokitisa yango tozwa nini tomate na biso totia na moto normalement moto alamba na montre so ozolamba otali biloko otali montre na yo otali biloko esala 10 minutes biloko esala 20 minutes biloko esala boye efacilité yo yango mpe loka question na ngene tupe ndeti ngata on a tie boye nayebi ke 10 minutes nange ezokoka otan ata na te na montre te na motu seulement yango mpe na question ngo kuna ngene na tuna déjà yo moko so mipeseli réponse tina rotuna eza parce que ngene na tuna na bingai na tuna en tout cas ebakata oza makasi na air na ba minute ba seconde tout oza pina makasi na heure par rapport à ndingo zolamba et ko sala autant de minutes na pozo pesa ezokende juste yango nde penza oza féliciter normalement merci beaucoup normalement naza mwasi il faut yeba ndenge nazolamba boye na kolamba nanga nyonso to na osa 3 heures du temps na kati ya 3 heures du temps so na bandi kolamba neti na 9 heures to compter 9 heures 10 heures 11 heures 12 heures na sisi olamba na 3 heures du temps na servi pe bato balie kolamba mso lobi ke non na olamba pe donc na ba air kaka donc so toza na montre na kati ya mutu na biso et faciliter biso na makambo nyonso to voilà d'accord natikeli autant aussi ça parce que na kotika la no pena na kokeno tina suka place o wapi na kobakisa moi 2-3 questions nanga par rapport ya biloko donc natiki o continuer elubu na ya basta tokutani sima merci na yoki na mboka babeti mabonda eleli sango malamu na matoi ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo Eco RDC conception ya boss Jean Chibo Chibwabwa bana Kinshasa enfin elubu ya bastar ya ebakata enfin namoni tokomi kosilisa vraiment mama ebakata donc tokomi kosilisa te tosilisi sikoyo donc biloko na lambi ezwaka 2h30 bon 2h30 na ndenge nini lokwa tosombaki mbisi na biso na tosombi mbisi na biso
tolalisi mbisi na mai te tozwi mbisi na biso totiango kaka na moma oyo tolingi tolamba yango nasokolaki mbisi nasokola yango na savon na linyuka nazwi eau tiède nasokoli yango lisusu nazwi su eau tiède ya mibale nasokoli yango lisusu après naye kotia yango na moto nakati yango natie mungwa natie na moto nde boye kuta ekolandanga natali 1 heure du temps nzombo ezala makasi mungusu ezala makasi na 1 heure du temps elembi naye kozwa mbika nde nasalaki bokuta ekomona nga nasali ntango natiaki yango na moto natikaki yango espace nao ya 30 minutes donc 30 minutes ekoki mai ekiti nyonso après nayobakisa esu mai natikeli yango esu 30 minutes tosali 1 heure du temps donc 30 minutes ekoka 1 heure du temps ekoki naye kozwa sikoyo nini donc oyo eza lokola ozosala biso résumé directement. Oui, non, ça résumé parce que na ningi suna zongate pour na travailler mingi. Eza vraiment résumé pour ba o balanda kité balanda te o ba ko tala ngona sima batala après sous 30 minutes wana esa net 1 heure de temps na ko zwa mbika na balusa na nzungu ya mbisi na tikango etoki 30 minutes na 30 minutes na kiti songo na sali sauce ya tomate ou soit okozwa no pe tomate no na matungulu na yo nde na tokisa matungulu na tomate na nga na longoli ba poso ozwi yango pozongisa ngo na moto ozwi yango longoli ba poso tiango na nde na sangisa mbika na nga na mbisi otiango tomate no matungulu na yo esili tout comme poko kalinga nga préféré na kalinga parce que tozwaki moi et to lambi un peu retard yona kaninga moi mkepo solo ya ngai elongwa nde nasangisi 30 minutes nange koki don na lambi yango ndeti 1 heure ya otokisambisi 1 heure ya kotokisambika 2 heures du temps 30 minutes po esangana ekoki don 2h30. Merci, merci à Maman Liliane Kakoma na kata Paris. Maman Liliane Kakoma umela fanda na ngwende na yo. Supongo senga ki yangoyo, hein? Maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo. Supongo senga ki yangoyo. En fin de compte, tokomi na suka vraiment ya kosilisa tomoni mame bakata linga kiti ça vraiment biloko. Limite kiti vraiment et kiti déjà parce que beli déjà. Hein, et lo onyo sauté bandane bandeli pe fin. Mbike beli kitoko so na pasoli boy monde na pasoli tala on a kati soko liaka mbiko meki mkeza mama tiko meka pesa po rendez-vous na ya mbiko ngana yo na table rendez-vous a ngana table meka bana ngo Bob Molema to relaxa bonde bakata ka na table ah ozoboya appétit ekimo hein. D'accord maman natikeli au temps au servir biso na table parce que rendez-vous na biso tozokuta na no na table siko. Merci à suivre. Oh penda to moni siko na minto mame bakata table na biso komi prête donc to komi penza na posa ko lia na posa ko meka donc mame bakata na bosa na te donc na ko placer table nyo se contaka na kati ya elubu ya bastar mais na ebité siko biloko ndengo sali moi résumé moko ya mukie ya lombango parce que to komi déjà na suka. OK alembi falo lemba kaka na ba air nyoso esali ko lemba kaka omoni eloko elembi singa na banene na tournage après kosi sa tournage na koti na masolo oyo donc bandeko nanga baninga nanga ba fanatique nanga o bosenga kinga bozaki basi mibale o bosenga nga ndenge ni nakola kisabino ne balamba quiz nde balamba kambika bomoni ndenge na lakisi bino malheureusement toza pembe na bino te po bomeka bolia mais so bino mo bosali yango ndenge na sali ndenge pe basala kambisi so olaisi na mai te po olamba ngo nyonso na sina expliquer
siko makamnyo Cécile comme siko na moment oyo mama Fanny nanga tolia tomeka loboko to apprécier toyeba pena ndenge nini ebimi toyeba pena elengi ya quiz mpona kopesa elengi oyo mama ebakata lobi na bandeko nyonso balia quiz te babanda kolia quiz epuis mbika ya mbuma misuna okomona teka misuni telemi likolo na mbika donc eza pena oteme epanzani te epanzana ndeni lolenge nasalaki omo epanzana eza te mbika yango nyonso eza mbuma oyo esengaki tosali yango donc okolia yango na kwanga mbika olia yango na kwanga olia na mapa olia na makemba moto aliaka mpe loso olia mpe mbika na ezala nango na problème te oyokaka elengi ya mbika. D'accord, sikoyo tokoki kobongama deja kobenga invité oyo yo bongiselaki biso lelo mpona ye mpe ke nga commentaire ezaka ya nga moko te mposo nga moko nalobi bakoloba Fanny akoteli mama na ye bakoloba ebele ekosala bien invité mpe alia donc tolia Kimbimbi les grands caméramens donc il y a Mistrik Gelo Kimbimba ça toujours na sima caméra donc invité nanga eza Gelo Kimbimbi moi mona ninga kimingi poza ka respect. D'accord. Marlene 1000 baguettes na kati ya Allemagne hein umela fanda na yo papa biloko yango donc yo penza ozeleli yango penza 8 ans ya olia loboko mama Fanny nazwi pena temps nazwi pena temps mais loko na temps on a zui na loba mingi te na kesko na yeke mère au servinga na meka na temps o ya lobaka mais on est mukete wana faut tiena lokolo te ngalera lokolo omoni na déclarer donc c'est que benda ko boma na mais miso zo laksa déjà na ngate mutatika biloko na tela ki o parti wana soko olie esilite obakisi ok ebi ko Mistrik na Mistrik mabe il faut so si cité papa au moins na silika en tout cas maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo te yoke loko yebisanga musique na yo na baksanda moi eza bien soki malade nga oya ekima ya Mistrik piment malheureusement ba luta piment eza te ngai sanga bien kwanga mais nasengaki kanya ti nasenga bopianga kanya kanya ndeni toka na RDC nazwa ta na maboko te bacheli yo na kanya nazwi kanya nde boy na tieli yo misusko motema ezobeta donc maboko wana misokoleli no maboko te to profiter pe kamba mo na ndengo mekeli yango Gelo papa na ndengo meki ndenga na mo nde obebisele longi bela te et ça juste question non l'été au sol bapoani non l'été et ça juste elongi no moko kande kosi nzela ebeli nalembi bana mama sadaya nyo pa me barata chaba cha ko yo moko chapa chama zino na bona cho tena linga koto niwa toi soko tondi te okobakisa bon appétit Fanny tika koza na lia omula nina olia la pitu pisa ni kasi avant olia ba pesa bon appétit to yebi ki ozana nzala e peso e bakisela appétit yango te mame bongo kaka ndingo lobi biloko subala mango mabepo me na finira kwango te franchement kwango ya bon ngajon
Kata vraiment bien. Kata vraiment bien. Maquillez ça. Ah, misrik. Au moins maquillé, hein? La cuisse. Exact. Donc, ils ont bien. Fanny Soba, c'est pas Olamba Boy. Sobo, j'ai le cours sur Télégrabino, Sobo Olamba Boy. Très difficile. Pour gagner, non, mon bail de Mac. Azim, tout mon boy. Bon, oyebisi ba ata ba robomela bino nzoto bosake lo te to zui kut matrice na biso to kati yango to kalingi to pie bino na kwanga boli obielengi après to komo regretter atika tika omoni soku tu moninga langa mwasa lobaki nenga na sepende ti omo bada na sepele lo lobi mais yo boya ngate pona olamba biko kipaka eza mamba conscience conscience na fandela ki yango na yo lia so conscience mtelobisinga mambo na oloba oyebisi ba fine nyonso apotoni ba nyonso balanda ko par rapport à musano sala c'est un élu ya basta ta gero ki mimi yo kapi ayo to ana fanya nani lo oloba te ya lo bakaliaka bon appétit si tu as gentil beau tu bois bon ba faire un musique na mo diete ma na no mamum na ça va hein so azu mo so ko le bagata bo olinga sute te merci to continuer to moni biso moko ambiance ya table o ndenge nini ezaleli et comme peut tout ya Fanny Katale ya nameka mami bakata serve ngape na serve yo misrike bon mi likolo mama nazotala ajoutez maman ajoutez soupe namoni mwa bambika nde eza absente kwanga mama na pilipili bon pilipili kasi nasokola maboko biloko esili bon natya micro na umeli bon bon appétit en tout cas bafana na biso nyonso bino moko bomoni merci vraiment tozokende na shit vraiment ya émission na biso elubu ya bastar en tout cas nalie biloko fin yabinaki toko félicitations ebakata merci en tout cas na ndenge bandai kolamba nayebi nangaki biloko ebima bien mais na yeba ete ke ko bima bien kitoko makasi boye mais komona bino baloba mingi ba artiste ba star ba yeba osala mosala te ba yeba kolamba te mais heureusement notre boss Jean Tubo asali système ya elubu ya ba star pour ba fan na bino ba découvrir bino pourquoi ba jija bino bongo bon ba jija biso bongo parce que ndeka ba monela biso bakondi mate tolambaka omoni ngakutu so ba moninga bandimite ke na ebolamba bon Gabriel donc Gabriel omoni so ko moni Gabriel olobaka ebolamba te mais mukonzamba o permettre pe asunga zana kini awa soki bozwie ayebisa mno ayebi kolamba donc ba jija batu na musika te et théâtre
tozosala théâtre mpo eza mosala na biso. Mais tolambaka toza bamama na kati ya ndako oyo tozoboko nonde munoko tozobokola bana, tozobokola baleki, tozobokola bandeko. Donc il faut toyeba kolamba parce que tant tokolaka so mama nga zaka olamba na nga te omoni nga tina kola nalamba te nalingaka kolamba te. Mais soki mama na biso azolamba nazalaki ovanda na otala ndenge azolamba leba oyo eza boye mbisa mai baosala boye oyo baosala boye donc naokanga na mutu na ndenge lelo oyo nakoma mpe olamba na ndenge lelo Marlène oyo ya mwana na nga Marlène ayiki la fille ya catalogue so otie na loboko na cuisine misrik donc biso nyonso bapetite sere nanga ni ya Kachama Clarisse Kachama bango tout baibolamba. D'accord, tokomi vraiment na suka tozio vraiment temps mulai wana penza limbisa biso parce que ezalaki prévité ezalaki un prévu mais du moins au sali motema ya bo mama ya motema bolamu ya temps nyonso biso tozio ti ero ce tobi bisa ba fan biso er to silisi bondima te mais toloba te na mito bango mo pe ba ta température température to bandaki na température o to komi déjà na to lembi donc ko yebisa bango vérité parce que musala mbiki eza facilité so na lamba ki na ngelo mususu ezonga iner ngape na ebeli pe ba mbika nde bato balamba ba mbika ekozwa ata désert te. Je pensais pas que tant olobaki mbika ndengo bandolo na biso to kata na biso to sala lobi to lamba lobi to continuer ngo lobi na bande ko loba te maman to continuer parce que nebe ke mbika et ça la lonka ba 1 heure du temps te et ça la 1 heure du temps te ngaso na bande ko loba pona molambi na mona ki ero to bandaki to bandi ko lamba presque 17 heures yo na bando ba to kata to banda lobi na 7 heures pour à partir lobi na 7 heures ti midi 11h30 midi to aussi de ça. Te kobanga mbu des un problème te za mokila nzambe. Donc nyoso tu nzambe ninga zawana aibi ninga trasa kama kamna yi. O biso to kanisa yango te nzamba okanisa. Mais soki ninga oza biso 1 heure di to moni mbika oyo kande na mona mbika na sali mbisi na nga na zwi mbika nde na toksaki mbisi na nga na zwi mbika ya poussière bongo na tie. E kangam na oliboke te mama nde sebelaki yango kutu nde eza na 1 heure di te zebele donc nambisi na cuisine na sali donc ils ont biso 1 heure du temps biloko ebeli mais on a sali po ebela boye donc il faut 3 heures du temps nde na lambi boye mbika no ya pamba 1 heure du temps Koto Sambisi 1 heure du temps, 2 heures du temps. Pour mbisi lemba parce que tango lembisi wana oyoki yango makasi. Donc mbisi pour lemba parce que ela la quitté 1 heure du temps. Tant to zongo to sali sauce, to mélanger sauce na biso to tie mbisi na biso na mbika na biso na sauce. To pesa ngo sur 30 minutes pour mbisi e yokana na mbika na boyike mbika e gumu susu mbisi pe gumu susu mais tant tozolia awa tomoni ke mbika na mbisi e sangani e pesa lengi moko bon mais namoni so 2h30 batu musu babwaka ka pilipili mais yo na bwaki unamoni bwaki pepi na kati. OK so na bwaki pilipili te parce que na tunaki binote ba invité na ngaliaka pima to aliaka pima te yango nazwaki pima na tuti soki na ola manga moko nazo ba pilipili na nga na ba pilipili na mnene wana rose ngamo na bwaka na ko bwaka ta 7 pilipili na tsaka on na solo wana ka pimbo mais za batu musundeti na tie mungu amo limite na bo lekisa parce que na yebi to liaka mungu invité na nga liaka mungu mingi donc comme lamba ndenge selon batu baliaka yango mo na tsaki pilipili te pour déranger ba invité na nga te donc na eko kamwa ki invité pa lia pima bon
naki na choix. D'accord, maman bakata to komi bongo na suka pesa ba dédicace na ba batu na nyonso ba fan no nyonso na ba nyonso ba mama lokola maman Brigitte Nkongo motema papa Willy Nkongo ba Sele Masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan et puis John Batumeni José Batumeni ko pesa bango nyonso merci batu basenga ki yo lisusu na émission na pesi merci na ba o nyonso baza ba fanatique nanga na ba o su basenga nga na émission na bandeko nanga basi mibale o balinga na lambela bango mbika na sala bango fils bomoni yango na pesi bango nyonso merci na pesi ndeko nanga Katina Lyon motema ya José Sala na pesi mambote mingi esika bazali mobala mandefa pembe na bosanité Edi Mavungu papa social na Poitiers na pesi mbote esika zali na bosanité kopesa José Menge José Menga José Mengi yo pozo bungu sanga boneli comment neza José Mengi mokonza ba mama na Poitiers moi sanzela minu moi ce kitoko na pesi mbote na bosanité famille nanga Mobimba famille Simba Mobimba Nicole Simba Corinne Simba Elali Simba motema ya c'était pe na opesa numéro na téléphone motema ya sayo na pesi mbote esika bozali numéro nanga ya téléphone na kopesa ezali plus 243 89 55 47 755 plus 243 89 55 47 755 wana bokobenga nga bozwanga na lingina loba bandeko mususu loba boza na ba pays mususu o toza air moko te mais so toza ba pays o eza air moko en tout cas s'il vous plaît s'il te plaît bobenga muninga na air moko ya malamu et en plus tango yo zwi numéro na nga po benga nga pona ba question pona ba conseil pona makambo ebele en tout cas na bonne bino bobenga nga na appel vidéo te et ça la bien te et en plus soko benginga olingi o se présenter parce que tant on a tout na seki aussi likité eza normal nga na artiste mais eza kabani na continue ya mutu msu message a tuninga seki s'il vous plaît nabi c'est moi et bakata ezalaka bongo bosilika te poso batuni bino seki na koso ano lelo na solo no lelo après des jours benginga no kanga mungongo no tepo oza mobile nanga te eza difficile pona kanga mungongo na yo en tout cas on a olobaka bolimbisa biso côté wana ndenge bobenga kabiso so totuni no ba question merci beaucoup na pesi pe lisusu Eco RDC Nathalie namoni okomi fatigué hein? C'est normal Eco RDC ya boss gentil et nabi komone limbisa po baloba ni yo mwana papa yo amutaki se fait yo mwana papa gentil boti bois boss de boss na pesi ombote na bosanité Légende TV Kuba Mbongo esiko zali na pesi ombote esiko zali nouvelle monnaie na pesi ombote belé en tout cas papa langa Kuba Mbongo merci en tout cas na zwaki ba cadeau nanga o tindela enga obai na bomba secret na bombi secret likam na motote baibi pe montate mais na bombi kaka d'accord merci papa na moni pena en tout cas olembulisani mukua nyoso obukuti c'est que bien c'est que wow bongo kokosa eza na tinani yo ni okosa mutalambi bien te okosele makam so na kosi bino mo bafani botala na li elo na tireza rapide na mukua. Merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre
elubu ya bastar émission na bino o bolingaka mingi o ezo sala les sous site na biso Eco RDC ezala les sous de plus en plus na ba abonné ebele ya ebele makasi. Là je salue directement mon boss Jean Tubo Nde Makambo, Fanny Katale ya Nde Makambo et pourquoi pas derrière la caméra Merlin Niwa Nde Makambo. Merci na ba fan na biso nde bolingaka biso. En tout cas tozo sengaka toujours na ba abonné na biso. Ba commentaire na bino mingi o ezo senga kebo comme na biso. Ben invité na bino o bino bolingaka to sengi bino vraiment s'il vous plaît botiango sous na ba commentaire te ezala na ba privé botindel biso na kata ba privé na biso to ko lukela bino ba invité parce que ba comme ko yiba ba invité na biso ndeti o esalinga pasi. Thérèse Anchika c'est ma maman mais esalinga pasi na journaliste oyo na otanga kombote même balasima soko zokenda ko luka ba invité oyo ke baza ya kati ya Eco RDC soko ebike eza relation mo ya Fanny Mputu to pe Fanny Katalea to pe ya Bob Molema luka osala émission na ndenge ya bien et non ko ebisa mutu ke nazo muta invita sa ebisi ok nazo sala émission exemple na Bob o ebise ke non lokwa Bob nano comité ngana ya ko sala émission ngo yo sa ka émission ni elubu ya bastar parce que c'est notre idée. Mutukolo émission à lobby que non nazo zela déjà mutako sa nanga émission eza intel. Pourquoi insister? C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Toza biso na biso to bomanate tozo sa musala moko mais ce qui invité na déjà mutabenga qui est déjà bandakala tikela muninga asala émission ni. Pourquoi pas kope sa bote na équipe technique mobimba na ba tout. Merci na Gelor ndenga za sima ya kamera pe aide nepe invité na ekozala pe invité et sali biso pe suka kano Fanny Katale ya fia chocho mboka na ngai libanda na Yesu bomo ezate tokutani bomo balasima bye.